nalebisa peuple nzambe ya Congo ya monde entier le silence de l'Éternel n'amène pas qui à abandonner yo. Dieu t'aime. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est donné même. Azalaki nzambe, il a quitté son trône, a enacé, a mis pesi, a ndimia kufwa pour a sauver yo. Repentance, luka encouragement, zonga pesa nzambe confiance, nzambe akotika ote akoabandonner ote. Na ebi koza desi na réseaux sociaux, oza desi na makamba ba pasteur, oza desi na makamba ba évangéliste, mais pasteur mokota kufela yo. Pasteur mokota se kwa ki pour a sauver yo. Eza Yesu ndandi maki kobikisa yo zongela nzela nzambe zwa kwa na yo landa Yesu tout est accompli sur la croix de Golgotha na sambeli pona yo nazo déclarer malade ou ezo déranger wana Yesu akufelaki yango pauvreté ekangi yo wana Yesu akufelaki yango na biso limitation wana elongwa na vie na yo na kombo na Yesu santé na yo ezala restaurer kakande Yesu akufaki asekwaki santé na yo ekufa esekwa na kombo na Yesu. Esprit de serpent sort. Esprit de serpent sort. Esprit de serpent sort. Esprit de serpent sort. Au nom de Jésus. Esprit de serpent sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, peuple dédié, bonjour, bienvenue dans cette émission. Le micro, comme système, il y a Bonzambe, toujours dans l'émission. Merci de la fidélité, de la confiance, au Bozaranabiso, Botalarabiso, partout dans le monde entier. Lelo, tu as mis les sous pour la bino, prophète Richard Mukenge avec lui. Tomekampe Kosolola Makambu ya Bonzambe titre na biso lelo ezali silence ya Nzambe par rapport ya marambozo le kalamboka na biso par rapport à marambozo le kanakati d'église parfois batu mususu bazo kufa mais baza na promesse OK bible lobi mon elaka kufa raté donc faut monitor alors lelo bana bilaka mususu bakoma kufa pe promesse etikali donc mesdames mesdemoiselles et messieurs à travers cette émission na prophète Tokomekampe ko débattre sur Bonzambe sur Makambu oyo etali ya bana na Nzambe na kati église. Je reçois déjà mon invité Moussa Nzambe. Bonjour, on appelle celui sous Boyi Ozaboyi Malam na kati émission la biso. En tout cas, bonjour, merci beaucoup. Bonne que santé. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ma santé est bien. Nzambe azo salabso grâce. Tozana bomoi, tokumisi Nzambe. OK, merci beaucoup papa. Bandeko belé ba otala biso na monde entier. Na minute oyo toyambi olisusu lelo na lingi Tomekampe kolobela sur silence na Nzambe leti biso ba congolais, biso na Congo. Biso milliers ba communauté ba congolais partout ezwami biso ba église ezali ebele ba okota na veni bokuta ba église ata 20 ata 30 mais prière wana to lela mabe ezosilate na mboka na biso ba congolais souffrance ezosilate pourquoi Nzambe jusqu'aujourd'hui aza silence azo répondre na ba cri ya bana na été ou ba olela na l'église. OK, merci. Des journalistes, il y a les bosso nangai koloba et là qui n'a pas souhaité ba chrétien nyoso ya monde fête malam ya Pâques au tozo commémorer kufa pe résurrection ya Jésus-Christ ou aza Seigneur pe sauveur na biso. En tout cas est-ce que ba chrétien nyoso yo baza na monde entier to pesi bango ba fête malam. Oui, toujours mon silence, on est en train de voir silence na beau cannabiso, silence premièrement na vie à bana Nzambe, silence wana et donc on dirait zouta et pas Nzambe, on dirait Nzamba zolo bate, on dirait Nzamba na
peuple na été mais na ligne ko assurer peuple nzambe que Dieu est avec nous. Précisément na Congo. Mais pour na kolakisa ngo na kata Bible na lingi to comprendre ngo pour silence wana zo te pa nzambe da vraiment thème eza thème moko faut ko développer ngo et batu ba yeba pourquoi silence zo te pa nzambe. Il faut yebelo ko moko na kata Bible na mukanda ya Genèse chapitre 37 Genèse chapitre 37 il faut tout vérifier toujours maloba na verset nango 5 Bible la kisabiso mutuna kombo ya Joseph Joseph azwaki songe Joseph azwaki angwe ebandai ko témoigner avenir nae avenir a famille nae eloko nini oyo bakokoma na avenir na mikolo ezoya na si bien aimé okotangela biso na wana na Genèse wana chapitre 37 verset 5 Joseph azwi ndoto Joseph hey un songe yeba kama kamunyon sozo batu bazokutana na na vie premièrement ça a été toujours spirituellement avant et comme physique et Joseph azwi ndoto akeyebisa bande konae quand il a parlé à ses frères, au lieu de frère ne pas protéger, babi ça créé haine na kati ya ba frère nae. Et alors songe à Joseph Ezaki ni na moni ba étoile amoni sanza amoni ligne nyoso ezongumba melae. Mais si tu veux suivre la vérité sans ana ligne na ba étoile ezakana makolote po engumba mela mutu. Mais quand on parle, il y a eloko, bazongumba meleloko, cela veut dire c'est l'adoration. C'est-à-dire, adoration est un signe, il y a kufukama, kungumbama. Mais les problèmes dans le monde, il y a bandoto, tout dans le monde, il y a basonge, tant on zamba zo pesango, et ça toujours significatif. Mais à cause de l'oko, Joseph a juste ndoto, a ebisi bande konae, et ça qui manque, premièrement, il y a sagesse, c'est pas Joseph. Manque, il y a discrétion, et pas Joseph. Et puis, manque, il y a contrôle. C'est-à-dire, tant que nous avons cette vision, nous avons fait frère, et là, il fallait la discrétion, à bomba, et là, nous avons fait. Il y a très bien, même dans le monde, dans la famille, à chaque fois que vous révélez et donc comme vous nzamba pesio mais na temps convenable était nzambe aibinde nini a osala nango okomona boy Joseph après avoir koloba bandoto ba ebisaki tant nzamba moni manque ya maturité panae manque ya discrétion panae ndoto wana estopaki babi a partir ya wana tina ndenge bateka Joseph il s'est retrouvé en Égypte atikala komona ndoto msute c'est-à-dire banda pesaka bandoto wana pas bande kone ti bazwae ti batekae ti a se retrouver en Égypte amona lisusu atikala kolota lisuute c'est-à-dire nzamba tali adana maturité te pour soko landele malam azaki na mwana muke azaki na maturité te so taleli malam azaki na discrétion te nzamba jugé bon a stoppé nanou bandoto na kata vie à Joseph. Alors, il y a des moments où Nzambe a ko stopper à battre le silence na kata vie à Batu. Cela ne prouve pas que Nzamba dans Batu anate. Dieu est avec ces gens, mais Nzamba zolinga a substitué to abimisa enseignement moko boye na kati ya peuple nae na kati était pas musala nzambe sur vraiment il a dit que non mutu musa ko atana projet to pe likamombo avant ko lobango faut ko zana na avant ko lobango ezo senga yo discrétion ezo senga yo maturité et ezo senga faut zala na maîtrise c'est-à-dire oko loba likambo tango zo lobango les mêmes problèmes wana ndeko ki komema problème na kati ya vie na yo avant même likambo ngwe kokisama
Ce qui nzamba tchaki silence te na vie ya Joseph et qui a continué qui toujours na makambo bandoto wana peut-être balinga ba bomae. Mais nzambe a permettre côté kabateka qui est c'était les enseignements. Nzamba da ko enseigner ya comment adala na kimia. Tu verras que tant a commis na kati ya prison nzamba memie sko na dimension mususu alongolié na domaine ya komona bandoto, mais Dieu lui a mené maintenant dans l'interprétation à bandoto. Il y a un moment donné Dieu peut te stopper à garder silence na collection makambu, mais nzamba zolinga memie sko na dimension mususu asuki si bandoto, mais il lui donne maintenant une autre force d'interprétation des rêves. Ce que bien, comme on a bandoto, ça lui a mené en prison, mais l'interprétation des rêves est mis en gloire, et comme si premier ministre. C'est-à-dire, dans silence wana, Joseph pouvait penser que Nzamba a abandonné. Nzamba zoé ba été pour bakangiye, ba tche na kati ya libulu, bakangiye, ba tekiye, bakangiye, ba tche li sous na kati ya prison, mais en réalité tout sketch wane bandako salama théâtre wane salama c'était seulement les enseignements au nzamba bandaki ko formé pour la qui sait que na bandoto on peut te mettre en prison mais dans l'interprétation des rêves ça va t'amener maintenant na kata gloire et à se retrouver na kata gloire na laibisa peuple nzambe ya Congo ya monde entier le silence de l'Éternel n'amène pas qui à abandonner yo. Dieu t'aime. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est donné même. Azalaki Nzambe, il a quitté son trône, a enacé, a mis Pessi, a ndimia Koufwa pour sauver yo. Moussa Nzambe, merci beaucoup. Éclairci moi Nzambe, on va la biso partout. Lelo biso ba Congolais, to bondi les belé, lelo ba Congolais, toza parmi ba pays oyo, to mi pesa Nzambe, tanyo sur ma bondi li, même makamuna biso ba Congolais simbarate, Congolais toujours azana pasi, Congolais zoli là toujours, Congolais mambe simbarate, mais biso toza les premiers. Auto sambela auto kende église belé am suba otala biso amnicho balema mo ko sambela pourquoi to sambeli mingi to lembi nzamba zo répondre le problème à mutu yezanini je suis en train d'apprécier pasteur Obabengaga Coutinho Fernando premièrement aza modèle pour na ba pasteur rebelle et ba ce genre de gens loko la biso quand to se lancer na makamanzambe. Notre souci était de faire des choses ndenge Coutinho au salon. Je vais dire un exemple. Coutinho s'est retrouvé en prison. Après kokanga manae, tant abimi na prison, na sepeli nelo ko moko alobaki, o ezola kisaki aza mwana na Nzambe. Coutinho alobi tant azaki na prison, ayoki nzoto esalié malamu te. Nzoto esalié malamu te. Abi ayoki on dirait azo sala paralysé. Tant a bougé liboko, a moni liboko e ningana te. Tant a bougé likolo, a moni likolo e ningana te. Abi eloko moko etikala ki na bomo na ye atala soki munoko. Et au sala mouvement. Abi soki likolo ego kende, ekende. Soki liboko ego kende, ekende. Mais nzamba tikelanga munoko. Munoko c'est quoi? C'est la voix qui crie. Mwana na nzambe, musali na nzambe. O nyoswa ndimeli nzambe adana posa sali la nzambe. Il faut comme na niveau wana ya kibao kiko beta ye, bazui loboko ne lokolo na ye, mais batikela ye voix po aganga pona sango malam. Mais aujourd'hui, bana nzambe bazolinga badala beni. Mais ce qui est vrai, les serviteurs de Dieu, même bana nzambe pour le moment où nous parlons, ils préfèrent batikela elikolo pour alata mon a poussa mutu karmalam. Batikela liboko pour alata montre moko kitoko akutu esenga soki mabe moko elingia na vina bango. Donc babotole munoko. Munoko kufa nango. Soka roté ce n'est pas un problème, mais s'il y a la facilité que bapia ye mbongo, asomba ba jeep, asomba mituka, des problèmes ekoti o ezo memalelo, c'est comme si batu bazo sambele belé, mais les gens bazako bénéficier de lelo mutu nyonso adana posa sambela pona matériel. Et ezana mutu moko te o adana posa
amona souffrance moko na kati ya vie na ye me akangama na nzambe. Vous savez, selon nga batiaki journée moko ya Kimbangu balobi le 6 avril journée Kimbangu mais na ebité so na okiko senga na gouvernement batia pe date moko bonjour ya Coutinho Fernando. C'est-à-dire ada parmi ba révolutionnaire ya mentalité ya compréhension Alexis Bissonanu que mwana na nzambe azaka muta komilela te mwana na nzambe okioza la pe malamu mais andeo ya makambwana nyonso bakoki ko botolo nyonso mais sambela batikela yo munoko posa ko la sango malamu. Et quand tu prêches la parole de Dieu en vérité nzamba kozwa soin na yo. OK. Merci beaucoup papa. Lelo to mona elo oni ne salamaka motu bako prophétiser pour nae mutaza motu azana bilaka donc on to ba mona bilaka. Na karatono bana bilaka bakufa kate mais lelo bana bilaka ba mo kufa. Mutaza na promesse en Nzambe na koti mabele mutaza promesse en Nzambe abungi nzela mutaza promesse en Nzambe akomi liboma eloko nini salaka ke mutu azana promesse en Nzambe po tobi ke bibelo ba ke mutu soyi azana promesse en Nzambe okufa te sa mona ngo mais lelo bana bilaka ba okufa sa ba mona promesse en Nzambe la ka ba. OK, merci beaucoup ndeko journaliste. Oyebi lelo échec to liwa ya bana nzambe belo baloba ke baza bana bilaka et puis bakufi ba moni promesse na bangote na lina biso mutu moko te nzamba prometa elikambu atamboli na nzela nzambe akufa azanga komona eloko wana yoka nzambe tanga azopesa mutu promesse Bible ezolakisa toujours que si tu fais ça pour moi je ferai ça pour toi. Soko salelinga boye na ko salelo boye. Mais ça arrive dans notre vie biso tozo salela nzambe te o asenga ki biso mais nzamba zo pesa biso o ya prometa ki biso. Ozomona ezana batoyo lelo ndaza bwa okyoza la fils ya promesse ba pesa ba promesse ma promettre même nzambe ke soki nzambe opambolinga selon promesse wana na kopesa yo mutuka oyo. Mais dès que nzamba sali par na ye oyebi ke banda nzamba kela mokili nzambe nano atikala na nyongwa mutute me batu bazaka na nyongwa nzambe et nalina mema eloko moko po batu baeba échec ya ba chrétien échec ya bana nzambe eza dina nini bana nzambe baolinga ba vivre ndenge bata mokili ba vivaka soko tangi na kati ya Bible komona bana Israël tango babimi na Égypte bazalaki conduit na ba prophète kozala conduit na prophète ezanini prophète aokende na lola azuma kamwa nzambe instruction nzambe akoya na ndenge ezali ayebisi bino nzambe alobi botambola boye et baza ko avancer après kozala kotambwisama na ba prophète à un moment donné nzambe bimiselaki bango ba juge bazala lokola bato ba banda ko mema ida nzambe likola bomwe na bango mais bana na nzambe baleli balobi te toza na posa roi pourquoi toza na posa roi toza na posa to vivre pe lokola bato wana ba païen to lata lokola bango to sa lokola bango mais na posa nzambe zaki nini bana ne bazala bano baza à part ba vivre vie à part vie na bango ekokana jamais na vie ya ba païen alors babi toza na posa kaka ya roi nzamba bi lokwa boza na posa roi abimiseli bango ayebisi d'abord prophète Samuel lakisa bango ba loi ya roi ndeni ni wako dirige bango mais tangu prophète aye tangu roi ye po mema bango na ndengo bango balingaki ba vivre lokola ba pagano balakisi bango ndenge nini fezala babi malgré za pasi mais biso toza na posa to vivre ndengwana nzamba établi roi mais il faut savoir roi oyo nzamba établiraki c'est le roi qui a déchiré elamba ya prophète Samuel. Saoul a passé là qui est l'amba prophète Samuel. Lelo, il y a confusion na mboka précisément au Congo, mon pays. Oyo mutokoki ko beta musal na nzambe. C'est déjà une malédiction. Nalina ibisa peuple na nzambe, même à Mbongo qui est le cardinal. Dès que alati sultan, alobi alati yango na kombo ya nzambe. Vous devez assemer du respect. C'est-à-dire lelo to moni yango na Congo lokola batu basenga ki bapia bango mukonzi boko boye ba vivre pe lokola batu nyonso to moni mutu lokola sango
bakangi ye babeti ye bapasoli ye sutana na ye lelo nde tozoloba vie même ya basali na nzambe eza exposé. Comment vous attendez en ce que bozala béni pendant que le surnaturel est minimisé? Surnaturel est en importance. À chaque fois que surnaturel est en importance et comme à naître, comme à s'envoler, il y a déjà une malédiction qui va frapper et rien ne peut avancer. Merci beaucoup, Moussa Lanzambe. Avant de poser la question, quand on a lobby Mbongo, les personnes sous question, avant de poser la question, Mbongo, c'est un barométre qui s'attaque, la malédiction. Tant que vous avez reconnaître qui effort au président Fatia Salakite ko bengisa pape ko yana Kinshasa ko bimisa Mbongo basoloma mutuana ye tiba attaquer ye aniaki effort au gouvernement Salaki. Voilà ce que soki oh ya saleza pour monter soki batu ba répondre ende bat bana erreur. Bon, nalina biso premièrement nali kokota mana politique makasité mais nalina biso boy. Nga papo abotinga atikala ko yebisa biso que mutu aboti yo aza papa na yo azaka na torte. OK. Tingande papa na nga kufa atikala ozana na torte. C'est-à-dire ambongo lokola za papa lokola za aza mutu ba établir ye lokola musal na nzambe o musuba tu ba okikoloba na sima etali bango mais ce qui est vrai sokalati sultan wana lobi aza musal na nzambe on lui aura du respect et à cause ya biloko wana lelo malédiction et continue à Congo. Et regardez, Samuel a pasoli et lamba ya Samuel. Samuel a ebise kando pasoli lamba nanga bokonzi na we pasuki. C'est-à-dire tant que bokonzi pasuki, il y a une malédiction qui est entrée. Rien ne peut avancer. Or lelo nde tozoloba ezana ba homme de Dieu oyo bakati bango mitu. Ezana ba homme de Dieu oyo ba boakeli bango basoyi. Ezana ba homme de Dieu oyo ba zumutakala na ye ba exposer ngo libanda. Nidité ya papa, nidité ya mutu aza élevé so ba tiango libanda, c'est une malédiction pour la nation wana. Zomona. Et alors le long de tozolo baboy, mutu aza papa na yo, aza leader na yo, quel que soit ma boazanango, ba exposaka été. OK. Ba exposaka été pourquoi? Nga banda na sambela pasteur nanga évêque Clément Bikai. Nanu na landela été pona yeba mabene zagani. Voilà, merci beaucoup papa. Namunungo ki na question na tuno suka. Lelo réseaux sociaux na kati ya milliers ya basal na Nzambe. Bana basal na Nzambe ko kenango na ndenge ya mabe. Tout komona ba TikTok lelo ba Facebook ba nini exposer basal na Nzambe. Basal na Nzambe ba s'intégrer na ba réseaux sociaux ba fertilité ce que différence zo banate na faisabilité à basal na Nzambe vers réseaux sociaux na ba pagano vers réseaux sociaux. C'est là yo musala Nzambe réseaux sociaux musala muto azo bengama aza musala Nzambe a ko utiliser en comment. Yes, merci beaucoup. Je pense que les réseaux sociaux ils zala na profit ya pona bana Nzambe kaka ndenge ba instrument zalaka ya musique ba micro. Pourquoi ça nous aide ya koganga koloba message ekende odomona c'est-à-dire lelo nazali boso ya caméra nazali boso à télévision message nanga ezo senga ngate ke na voyager na kende États-Unis même esika na vandi awa na okikoloba liloba moko o esimbi mwana na nzambo aza na États-Unis o esimbi mwana na nzambo aza na Bandundu o aza na Bakongo et nzamba pambolier nali na ebisa yo to sali émission na bino la fois passée mais na émission wana nazwi ba pel ya batu na Bakongo o basengi ke musala na nzambe sambela pona biso et denga réseaux sociaux et denga na sala évangélisation pour voir nange kende tie kendo toucher na Bakongo. Alors bana na nzambe ou le serviteur de Dieu o bazo kota na réseaux sociaux et pona ko mema message moko peut-être pona ba viewer nazo bondela yo zonga na nzela nzambe yebake
réseaux sociaux eza ndenge moko na micro eza ndenge moko na mbunda na kala pona kotea sango malambu batu baya tozaki soki bobani mbunda alléluia papa bum batu baza musika baye après toyeko kende to komi na micro soki to bandi na micro amen 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 mutu azaki musika yoki ke église wana babandi to kende c'est de la même manière na réseaux sociaux c'est une voie que moyen nzamba tient à disposition na biso oya que dès que j'ouvre ma bouche je parle yango moko esali musala wana eke musika et siko nga efale na déplacer yango ezo déplacer pour nanga pour komisa message nanga mais nous devons faire très attention na ko s'adresser mingi na ba oyo baza lokola ba leader na biso to baza lokola batoyo ba précédent ki biso na makambo na nzambe ba se retenir ba se ressaisir na makambo oyo bazonga na nzela ya nzambe ba utiliser réseaux sociaux na ndenge ya malamu pona profit ya église. Merci beaucoup papa. Momo vers la fin. Bande omo ba la biso sikoyo baza na Kinshasa na Lubumbashi na Europe na États-Unis baza na ba problème misusu bazu ba décision otika nzambe misusu bazu ba décision ya koma na bako koma ne païen koma ne ko bina banzembo mokilo to lobaka parce que aza décis par rapport à likambu songolo to pepe pakala. Bazu occasion ta la biso na minute papa likam na pesi au moins quelques minutes avant to kabwana yo o lo bala bande ko wana o balembi makaba bonzambe balembi ma mosambela nzambe andimi na yatika makaba bonzambe po azwi tembele nzamba zo répondre été pour to kabwana. OK, merci beaucoup. Nako profiter wana pour da ko encourager bango na omema bango surtout na temps otozo passer ya ba fête ya Pâques. Pour nakolakisa bango l'œuvre de la croix. Toi salelio, il a apporté la croix andimi babandi ko betaye ba memisie kuruzu ba memieti na ngomba Golgotha et na Golgotha andimi alobi na ba maîtrisure nae yoza la sauver. Yesu apesi vie nae et Bible zolo baboye après 3 jours dans le séjour des morts, la terre n'a pas pu supporter présence nae, il a été ressuscité. Nali na ebiso boy. Profiter na temps o ya Pâques. 3 jours Yesu salaki et puis a ressuscité. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie na ressemble la peau nango et la muka ezwa vie. Na ebiso boy mais foi na yo o ezaki ya kolemba, je vais prier pour ça. Joie courage, kota la pasterté, kota la prophétité, metala nzambe oyo akufaki pona yo, asopaki makila aye pour à sauver. Bible zoloba, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. Nimela Yesuana, sala repentance, luka encouragement, zonga pesa nzambe confiance, nzambe akotika ote akwa abandonner ote. Na ebi ko za desi na réseaux sociaux, oza desi na makamba ba pasteur, oza desi na makamba ba évangéliste, mais pasteur mokota kufela yo. Pasteur mokota se kwa ki pour a sauver yo, eza Yesu ndandi maki ko bikisa yo, zongela nzela nzambe, joa kwa na yo, landa Yesu, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Na sambeli pona yo, nazo déclaré, malade ou ezo dérange wana, Yesu akufela ki yango. Pauvreté ekangi yo wana, Yesu akufela ki yango. Na ebiso limitation wana, elongo na vie na yo, na kombo na Yesu. Santé na yo ezala restaurer, kaka nde Yesu akufaki asekwaki, santé na yo ekufa esekwa na kombo na Yesu. Nzambe a pambola bino. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, ma peuple de Dieu, nous sommes qui côté la biso dans la chaîne Oizwa Mebino, côté la biso dans la télévision, côté sur ordinateur, dans le téléphone, dans le outillage, nous sommes permettre bino bozoa Moussa Nanzambe Richard. Merci beaucoup, bien aimé, toujours ça né Moussala, awana Fridicide, c'est un homme de Dieu bien, oyo en tout cas Nzamba Saliga Sazala na mpanzi nanga, aoki opesa kombo na e. Oui, bah chrétien sur le monde na pesi bino mbote et puis na pesi bino bonne fête de Pâques. Comme mon anga frère Lambert Josué, naza toujours proche na papa Nabiso, papa Richard. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Na remercier Maman Kabibi Bambi
aza vraiment mwana na nga na Afrique du Sud azo sala musala malamu nzamba lola pambola ye na poto na pesi mbote na mama Lolo Lolako nzamba pambola yo na pesi mbote na mama Bijou Elemba esiko ozali nzamba lola a kanselo na famille na yo Docteur Papi na Canada nzamba pambola yo Pasteur George na Lubumbashi George Koloi nzamba pambola yo Prophète Peter na Gabon et puis Peter Ntumba na Gabon et puis na Côte d'Ivoire et puis papa nanga vraiment na lignée mingi avec Clément Bikaï na Église Révélation du mystère caché de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était là le prophète Richard Mukenge ici, en Afrique d'ici précisément à Johannesburg. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur PM France Télévision. PM France Télévision. PM France Télévision. PM France Télévision. PM France Télévision.